Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est Lolaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, toujours Nama Solo, Nabino, Yabe Mission, Nenge Kara, Tosala, Kantuka, Bokota, Bo s'abonner, ya trop, Bo s'abonner, ya trop, Bandeko, ba abonner à la personnalité TV. Ba onan Bo s'abonner, toujours Singa Nabino, Bo s'abonner, ba o Bo s'abonner déjà. Bo continuer kotala biso na kati ya la personnalité TV. Lelo toza na commune ya Kisanso, toza na moko ya ba orphelinat oyo ba bengi le cœur affligé. En tout cas toza na kati ya orphelinat toyebongo ko solola na responsable ya orphelinat koyeba ba difficulté nini oyo bakutana kana yango na kati ya orphelinat na bango. En tout cas nini ezali ko senga basala. Donc yango tomeme libino bandeko na biso oboza libanda ya mboka ba mama na biso social ba mama na biso obo soutenaka la personnalité TV obosalaka vraiment ba action ya solo en tout cas toza penza na bosenga na bino tango bokozwa image ya mokona lelo na ebuke bokozala wana pona kosala ba action. Mbala moko to bandi sans plus tarder to bandi émission na biso na moko ya ba responsable ya orphelinat à cause se présenter et puis to koyeba nani oye azali après ce qui se présenter ndeto ko beta masolo karandenge ezala kantuka bozala branché scotché collé sur la personnalité TV mbote papa mbote maman se présenter bandeko bazali banda mboka bandeko na biso ba abonné na biso ya la personnalité TV ba membre na biso ya soutien ou ba soutenir kapenza la personnalité TV ba yeba ozanani peut to ekosala nini na kati ya esika. Merci beaucoup na bengami na kombo ya ndeko Nehemi Kanda nazali responsable c'est-à-dire initiateur fondateur ya œuvre sociale Oyo ils allaient héberger et encadrer enfants de mini, enfants abandonnés, enfants marginalisés, ils allaient encadrer et héberger bango avec l'objectif que lobby base à être utile dans la société. Okay, merci papa. Okokope sabiso effectif total ya bana oyo ozali héberger na kati ya orphelinat na yo. Oui, tozali na 47 enfants. Toza na bango awa toza ko souffrir na bango. Ou tous à traverser n'avons vraiment bah moment y a pas si na bah vu y a bah conditions moko ya précarité. Toujours continuer papa betana masolo ba difficulté nini oyo bokutana kanengo et tango nyonso na kati ya orphelinat na bino ba difficulté ezalaka penza nini obeta masolo bandeko bazali banda ba membre soutien y a la personnalité TV o bazolanda yo bayoka penza. Donc, d'abord, on a koloba, ezali la grande famille, hein, ezali famille moko munene, ezali composé de 47 personnes, ou bazali prise en charge awa na kati orphelinat, bazo dépendre na awa. Alors, comment on a que vie na bango de tous les jours, to bengi vie quotidienne, ezali pas facile comme nous pouvons le croire. Tout ça n'a pas de difficulté et belé na likambo Italie. D'abord, la prise en charge sur le plan alimentaire yabana ou kolia na bango. Allez-y comprendre ça la programme et un programme journalier sur 47 personnes. Et bazape bana bazana ba caprice. Bazo consommer un sac de riz au moins à 25 kilos ana. Sans ezokuma même pas 4 jours. Parce que balié na tongo, balié na pourquoi ils sont parfois obligés à aller na tongo, balié l'eau son pourquoi c'est parce que mbamsusu finance ses athées. Alors ils sont obligés de consommer oyo et monaniwana. Sur le plan alimentaire, c'est vraiment un grand problème que nous rencontrons tous les jours pour na coller ça bana oyo. Sur le plan sanitaire, orphelinat na nos hôpital na yangote. Alors na ba stratégie auto en place tout soulana un centre de santé où ils allaient dans le parage. Alors, à PCBSO faveur, mais aussi un protocole d'accord sous forme d'un contrat.
donc tozalaka wana alakisa biso mwa motema malamu apesaka bana accès tant que bakoyi maladi soki bakoyi maladi alors il y a une somme oyo toyokana c'est bien mentionné dans l'accord so tokokisi montant wana nous devons le plus vite que possible répondre na battente na bango pour bana bazwa lisusu prochain accès. Et maintenant na minute na zoloba nous avons un sérieux problème toza na mona moko na robenga aza libanda boko telanga Dilvi donc aza libanda Dilvi aka non aza libanda wana et cet enfant devait passer na ba radio pour batala et toujours la te na mona oyo donc il a des sérieux problèmes je pense moi je suis pas médecin mais je crois qu'il y a un sérieux problème na tolo na awa parce que moi azali ko kosola pe azako sanza bakasha ezobimana makila. Ça fait déjà au moins une semaine yango. Alors to tamboli déjà pour na ko hôtel ça biloko wana ça demande de l'argent pour tout kenye na ba radio, tous les canaux na ba biloko wana tout. Vous voyez? Alors à l'hôpital là nous étions partis là-bas pour plaider la cause de cet enfant mais tous eu accepté pourquoi? Parce que tozana nyongo ba cordac biso nyongo il y a 2 mois il y a 2 séances mobimba. Séance à liboso to koti nyongo. Omoni to koti nyongo ba comprendre que zaka ba vulnérable to na deuxième séance ba omba omona ki nguema ya maladie to memi mona moko ka grave mususu susu ba ye na ye to koma na poko ba ili susu na mususu donc bana balanda ni na ilanga oyo bataki ba bite lokole zaka vulnérable batamite ya malambo ba koleka kwa kosunga bango to pesa bango deuxième séance na kati ya to doubler mais jusqu'à présent nous sommes là toujours zo pe ba makelele zomona toujours appelé makelele au responsable il y a hôpital à coutu non mais position zandeni jusqu'à présent pour y pas na ba personnel il faut répondre na kati ya battente na bango toza na commune moko eza rural na eza commune bato abenga ngo commune moko reculée na kisenso wa gratuité za na mboka Congo na ville ya Kinshasa mais faut voir na kisenso combien il existe les écoles officielles avec l'engouement des enfants koto bat balé quoi gratuité je vous dirai la vérité gratuité ce qui est na Kinshasa premièrement et ines na ba commune ya Kisenso mais na tala ibele abano ce qui na ba privé kauki so tala engouement mais tala sko combien des écoles officielles au tozana yango non pas plus de 6 écoles officielles où ils en Kisenso les enfants avaient manqué de la place bazanga qui place nous étions dans l'obligation ya ko tia bango na ba école où ils a privé mais non to tia bango na ba privé wana ça nous pose toujours un problème pour na ko ibana ko futela bango nyoso dans la totalité bazotanga wana ozoma c'est tout un problème au futela ka par trimestre ozo futa 40 000 francs congolais par chaque enfant au betisco machine soko zui 36 enfants Zomona, au bazotang en école primaire, bazofuta 40 000 francs congolais. Ça ira combien? Là, c'est aussi un problème. Tout ça, là, il faut. Il y a au décret état des besoins d'habitude na papier locaux moni awa. Je ne saurais pas citer, mais topé ça, on a battu tant moutaya leki. Topé si à mekako tirer l'idée à mona. Qu'est-ce qu'il peut faire à sa mesure selon les possibilités où Nzambe a pessier. Encore, bazalia bazolala. Je vous dis, au roman na ba chambre na bango, toujours traverser na ba difficulté. Place ya kolala ya bana tala mutulu mukolo lokolanga na bande ko bozolanda biso na mboka bapa ya libanda ola na musu moko boye parfois ozo baye déjà musu anombe musu dana bayango parce que osai na juste musu 3 mois o baye yango mais so tali ba place bana bazolala okolela makasi otali bana bazoelande na loba ba morceau lokwa ba morceau ba makayabu ya ba musu donc ba morceau que toko kota penza na ba détail belé pona koluka koyeba amwana bomoni yende oyo ba uti kolobela vraiment aza âgé ya ba 5 ans oui aza na 5 ans mo aza na problème moko fallait akota radio Nasir bomoni ndenga zali aza vraiment na moi difficulté babi azo tousser ezo bimisana makila esika bazwa traitement eza kana bango lisusu penza te donc soki bazo sala yango c'est pour aider l'enfant tant mususu a kosola lisusu penza te ma eza kana bango te po ezo senga akota radio mais kokota radio ezo senga mbongo donc bandeko obozolanda la personnalité TV obolandi orphelinat obozolanda en tout cas tozo la penza li sungi na bino mbala moko réussi à ko balancer penza il mange ndenge bana bazali ko lia bomona na tongo o eton mususu biso tozali ko bongama to kende supermarché pour na koluka mo ba gâteau mo mapa kitoko pour que bana ba melati bomona comment est-ce que ces enfants souffrent.
bazo souffrir. Pourquoi na tongo bazui eloko ya kolia te, bazui mbongo kosomba mapate, bazui mbongo kosomba sucrete, bazui mbongo kosomba tite. En tout cas bolanda il mange oyo to moni tozomona bilili comment est-ce que toza tongo esengaka na bana bamelati vu ya difficulté oyo bandeko na biso baza nango na kati ya orphelinat na bango, yango esali que très tôt matin na place bana ba melati batie mwa loso pour ne pas que bana basa nini bakufa nzala. Mpona koloba difficulté vraiment ezali penza bomoni bino moko bozomona comment est-ce que bazali ko kabola loso yango na basani. En tout cas, ils ont vraiment passé, ils ont penza passé. Comment bana, bazali ko souffrir, bazali ko zanga mame, moi eloko kolia. Donc bazui mapate na tongo pona komelati, bazui sucrete na tongo pona komelati, batali dépense ezali ebele. Babanda ko somba mapa, babanda ko somba sucre, babanda ko lukati. En tout cas, ekozwa bango mbongo ebele na yango wana bozomona force ya difficulté bamoni bana bakoki ko lala nzala te, bakoki kokanga motema te ti bakoma pokwa baluka eloko kolia to pe balia kaka loso na pokwa. Yango tomoni na bilili batie vraiment loso bazali kokabola pona bana. Donc bazana bana presque ya ba âge nyonso oyo penza difficulté ezali bozomona na bilili bana ndenge nini bazali. En tout cas donc baza vraiment na nzala, baza na besoin ya kolia, baza na besoin ya kolia ndenge bana nyonso bazalaka. Ma lokola bango baza na difficulté moyen balia lokola biso nyonso ezali te. Yango bomoni bazali ko kabola penza, bazo kabola loso oyo, bazo kabola loso pour que basala nini ba banda kolia. En tout cas, ndenge bozomona na bilili loso yango wana bazali kotia na basani pour que bana basala nini balia. En tout cas, eza pasi. Bino batu bozomona i mange ya mokolo lelo toza na kati ya orphelinat. Bozomona i mange ya mokolo lelo. En tout cas, na bike bokangaka motema te pona la personnalité TV. Bokanga motema te, bokanga maboko te. En tout cas, action na bino ekosala que bana o bozomona bazala penza malamu ba vivre lokola bana nyonso bazali ko vivre balia pe lokola bana nyonso bazali kolia. Oui, bolandi il mange bomoni comment bana bazali kolia. Wana eza bilei na bango ya tongo. Dona tongo esika bandeko baluka ba melati bango lelo mbongo atezaki nango te balie loso bomoni loso ngo na condition ezaleli eza loso moko ya pamba babakisi eloko te likolo pona kolobaka difficulté ezali e bongo tozozongisa maloba penza et pas ya responsable asala moi conclusion moke après tokokota to lakisabino esika bana balalaka bomona lo lenge nini bana bazali kolalela et puis tokoma sur le terrain na centre de santé esika o bazora traitement toyeba si et seulement si bana na bazana ba dette. En tout cas bino batu bozolanda biso na ebuke mama Doris Lema ozaka penza mama motema malamu. Je pense bien que ba action na bino ekosunga penza. Merci beaucoup. Nazo conclure d'abord pour nous rappeler na baïnyo so Rolanda parce que naebi que nous sommes la famille to bengami bana nzambe. To ebi que mutu azana kati ya pasi soko sungi mutu azara mutu na esengo. Mais pas ina nzambe c'est chose contraire. Nzamba lobi yo mutu sungi ndoza mutu na esengo. Pour na psaume 41 dit alobi heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Déjà na baï oyo ba a déjà tant aux autres la biso a déjà mokano de faire quelque chose pour ses enfants. Je crois que Nzamba a activé des choses à la mutuya esengo parce que tu as pensé à sauver de vie. Tous en la commune ya Kisenso na quartier mission na avenue Matadi numéro 3 référence na biso ezalaka Madimba chemin école Pentecôte. Pour na ko contacter biso ezana plus 243 81 07 02 800 na bandeli plus 243 81 07 02 800 quand on a plus 243 na 85 21 44 600
Vraiment, Nzamba Pambola, Moutounion surtout, où il y a travailler, où il y a agir pour le bien-être, il y a Libotawe. Merci, merci. Bandeko Balandi, vous allez toujours brancher que le scotché na la personnalité TV, tozo koma, nakati, pona ko beta masolo, ma tozo tuna lisusu papa, tomoni ndaku, tomoni lopango. Eza ya bino moko, bo somba, po eza borfelina msusu, ba somba lopango bango moko, to ezali, bolua. Merci beaucoup, maman. Eza pasi. Eza penza pasi, naoki ma inamiso, souci à kosomba, posa kosomba ezali. Maintenant, nous sommes encore locataires ici. Ça, c'est encore une grande difficulté. Une grande difficulté où ils allaient s'opposer. Donc, ils allaient se succéder à tout moment. Tant que vous êtes locataire, locataire, bateau, bako simbama. Pour baper sabana oui sika ya bango moko. Na ebite nzambe muto ebiloka ko sala pona bango. Vous foutez à peu près combien chaque fin du mois na... Tout ça pour occuper toute cette parcelle à $100 nous payons. Donc mutumo par aux engagement avec le temps. Habillement je prends l'engagement chaque fin à mois j'envoie mon $100 pour na kokende ko pesaba na wana pungi moko ya malonga. Voilà de tels engagements eza ko honorer nzambe pesa ko tindika nzambe asaela mutu makambo ya minene. $100 pour les orphelins mais une maladie de $5000 elungwe na nzoto ya mutu. Merci. Tozokota na ba chambre sika bana balalaka bomona comment est-ce que ezali en tout cas tokolo bebele tema tozokota po bomona bino moko awa ezali chambre bomoni bino moko chambre ndenge ezaleli ba mousse yango oyo bana na biso ba orphelin balalelaka ba mousse yango wana donc baza même na ba difficulté pona kotia bilamba na katia valise bomoni ba sac o bomoni wana ba sac o batelaka ba loso otosombelaka ba loso yango ndeza ba valise pona bana na biso bakoka kotia ne fiske bilamba en tout cas bino batu bozui vidéo ya mokolo lelo tozozela penza ba action na bino bomoni ba musu lolenge nini ezaleli ba musu komi na ba eta moko penza o ezosenga ke ba changer ba musu talaka ko bokola bana mikie moi masuba moi nini ezosenga ke ba changer ba musu ma possibilité ezali te sika otia bilamba ezate ba chambre pe eza penza mikie ndenge bozomona pona koloba ke ba occuper ko changer sika 45 enfants balalaka lolenge nini donc misusu bazo se retrouver na salon batandi karamuso donc tina couloir ndenge bomona couloir oyo donc bana misusu balalaka na kati ya couloir oyo bolala une affaire de 3 enfants na couloir en tout cas bomona bino moko comment tozopusana pona kolakisa bino awa pe ezali pe lisusu moko ya ba chambre bomoni toujours ba sac wana pona koloba ke esika bana batia bilamba ezali te baza pe na difficulté penza baza na difficulté ya makasi baza penza na difficulté yango tozosenga na bino bandeko ba maman bandeko ba papa ba jeune fille ba jeune garçon en tout cas bo hésiter te pona kosala action na eloko oyo karandenge ezalaka vraiment tozozela bino toza déjà na kati ya centre de santé esika bana na biso bazwaka soin tozo solo la bongo na responsable ya centre de santé abetela biso li solo comment est-ce que ezali ko se passer bazo kende ndenge nini na bana na kati ya orphelinat mbote mama journaliste betela biso moi li solo bandeko bazali bayebo se présenter et puis obeti moi li solo bandeko bayeba comment est-ce que bozali ko évoluer na bandeko na biso ya orphelinat na oetali ba soins médicaux ya bana ngandeko Jado Kiama naza métier traitant na centre de santé Sainte Véronica. C'est vrai maman magambolobi eza na motu ya mingi ne bandito zalaki malamu na bana na biso ya orphelinat tozali kosunga bango mais ces derniers temps difficulté ezali vraiment parce que bazo futelo ko moko te bazana ba nyongo ya kosakana te sona action kai awa okozanga même esika kotala yango awa mais tozana choix te ndakisa na kopesa oloko la lobby ba elibiso bana mi balé na ba fièvre. Or bana wana senga to sala ba examen to kota na profondeur ba examen to salika otoko ko sala
to pesika ko kisa fièvre to sali examen parce que bazana ba nyongo awa moya ko sala ezate parce que to zana ba personne to futa ka bango to zana ba technicien labo to futa ka bango moya zapenda te mais to sala ki mo nécessaire to kiti mo fièvre bana mais bana ba sengi ba sala examen vraiment approfondir kokota ni zo tungisa bango mais difficulté ezali ba sala 3 mois to zo ke loko moko te na bango parce que mbongo ezate. Merci. Ce qui est nanyako ko présenter biso tomona bakaya ngo penza ya banyongo tomona bana baza peu près na banyongo ya combien bandeko bozolanda biso bomona penza banyongo oyo bana na biso baza nango na kati ya centre de santé. Merci beaucoup. Ndenge ndeko médecin utoloba tozana kaye oyo eza awa ya orphelinat. So tali baza na banyongo vraiment ebele donc ngamtu na yamba bango surtout pour na makambo ya contrat de signer donc ngana zali administrateur gestionnaire à centre de santé moi to continuer ça parce que to comme déjà à la limite il y a contrat oyo to sais to solo na bango ndenge médecin utoloba tozana ba agent et to futa la bonne habitude singa photo suma ba réactif tout consort. Maintenant, ce qui te quitte, to leki limite au besoin de solena bango moyen bisepeto soit quelque chose dans centre de santé exacté. Et en wana kaina bisuza donc bino mona donc c'est vraiment ébélé. Selon l'actif bino ba fiche mususu na bango ezazawa. Donc ils a vraiment exorbitant. Et en wana moyen to continuer à bango exacté donc to sukina no wana. To sukina no wana pour le moment. Merci to zozongisa maloba et pas médecin papa loba moi liloba ya suka pona bandeko oyo bazolanda penza émission oyo ya orphelinat bazolanda pe centre de santé na bino na contrat au busala nango na orphelinat. En tout cas maman difficulté ezali batamité ya malamu bazolanda vidéo yo bosunga bana wana parce que bana baza pa ne loko mokote. Baeli biso mwana moko mwana wana soka kosoli azosanzana makila biso to sa limité to sa li bon ya radio to sa li bon ya hémoculture bakenda hier ba sel examen wana mais baeli biso mwana na lobby na forte fièvre mbongo ezate bakeye sika mokote to meki ko kisa mo hémorragie wana zaye ko sala to pesi sensiline pona ko kisa mo hémorragie wana mais to ebiti so bakendeki to tuni numéro 1 na bango lobby bazaka na mbongo te batamité malamu oyo bazota la image oyo bo soutenir bana wana soki makoki ezali bo salisa bango parce que difficulté vraiment ezali awa moya ko sunga bango to kombena limité to zapena na makoki souté parce que ba médicaments zapena te ba bloquer belé zapenda te c'est ça. Ok, pona kosukisa to zozongisa maloba et pas ya pasteur responsable ya orphelinat le cœur des affligés donc aloba moi liloba bandeko obozolanda biso obozolanda vidéo elelo na kati la personnalité TV boyoka soki besoin na ye vraiment ezanini papa sala moi conclusion mukie na makambo nyonso otolobi awa na kati centre de santé. Donc conclusion nangeza que na minute yo tozali coincé maele suki ce sont des vies où ils en danger. Ba vie ya bana oyo bazana besoin pe à venir bazape na ba droit na bango to komi sur terrain na komi ko ka bienté na soni ya ko se présenter lisusu awa parce que toza déjà na dimension moko to côté les maliboso na bango te difficulté oyo to komi na yango zo senga et te permettre que toye pas ina bino ko beta ba porte pour ensemble na bino toye banako décanter situation tout sunga bato l'accibino beta des besoins mususu toye ko l'accibino beta des besoins sur le plan sanitaire ya bana donc c'est un peu ça. Merci. Il y a trop na bandeko ba abonné. Il y a la personnalité TV. Merci Nebuke Bozali branché Colos Cotieux na la personnalité TV pour na kokoba kolanda ba émission. Il y a la personnalité TV. Merci na Ambessi Bazabakana. Il y a mon général John Kimbambo Badiva Wesou Diagi Voama Maboko Bank na 4 London City sans oublier Arlette Mat
kitoko liso ya nzambe. En tout cas bawana baza baya biso ba membre ya soutien ya la personnalité TV, pourquoi pas na mama Doris le mafumu na gaz la personnalité TV. En tout cas ba merci, il y a trop et merci na orphelina oyo bandima ki kosala émission na la personnalité TV mokolo lelo. En tout cas ba merci, il y a trop na ingénieur Metintima azalaki na sima ya caméra. Donc toujours pene na poste nae na katia mosala asala abandon de poste jamais. En tout cas bino nyonso obozui biso obolandi vidéo ya mokolo na lelo na katia la personnalité TV na katia orphelina numéro ezawana na ba ya écran na bino. En tout cas soki bobengi bokozwa directement responsable numéro 1 ya orphelina. En tout cas akosolola na bino boko koba lisusu koyeba au profondeur ba difficulté oyo bazali nengo. En tout cas merci à trop na kosenga na bino bozala toujours branché scotché collé sur la personnalité TV, votre chaîne oyo esalaka mosala kitoko ti na ebike bolingaka bongo biso pe tolela bino ya trop. En tout cas ba action na bino yango eza mosala na biso nga na bino toko continuer komona na ti ndenge kaka na lobaka. Personnalité.